Jolo tambe na bimakate na bimilelo Seke makambe zadio Za kome akambe bonjo ke izaite monole. Voilà, bonjour chers internautes, vous êtes vraiment le bienvenu dans notre émission. Donc, on a bongo simple, servante Nabino Nadine Elese Bilengue, Nadine Elese Bilengue, mon amongala solo. Voilà, Elese Nabino Azaye Morote na plateau, na sabino toujours que non, na tambolaka, dako tamboka par-ci par-là pour na repanjanteke, et puis wanga to repanjaka wenteke, et puis azu atena ba Congo, et puis azu atena ba Luba, et puis azu atena ba Suku, moto na monoko na quoi, to repanda bobenteke quoi. Ah nazali obenga ngobe na Kawele, voilà na Kawele, baba voisin, ya ba oyebi wana. Ah bina tanga kombo wana te, kombo ezali ka moko Kawele, na mabele ya Kawiska bangala ba yoka liboke na ebisi bino. Ah pe ko sala émission na ah pe ko sala émission na kolia lituma. Na mon ganja, mon pongo pene so la milinga quoi. Voilà Montréal que j'aime beaucoup, merci beaucoup. Comment peut Kima Montréal, merci beaucoup. Voilà. Yemoko ma fille chérie que j'aime au fond de mon cœur, ma fille la fleur, la rose, mboyo, bisous, da rappel motazu a mingi. Nazanga morote, nazana yemoko. Na sur na plateau langa bongo na ye. Mais avant natanga kombo na ye, na osenga na Montréal mais kampe ko zoomer nga plateau, ba mona moto na ye na ye. Yemoko bokulaka losako. Bayataka nyei na nkote. Ah bon? Bandela susu? Banyataka nyei na nkote, ato lati botini. Balobaka pesaka balosako ba mibali yo ba yebi ko loba. Ngo pesa ngo ata 10 ba kolanda biso bokomaka losako losusu ba bibale. Mokola mpiaka biloko nyonso be mposa o. Babi mokola mpiaka biloko be mposa bokolanda bino moko. Merci beaucoup. Mon kate penye comme monene o so mona ebwana. Na yebi yango te. Ah bokombisa ngo mbasu. Mais pe abiso kuna ebwana. Okato ya monene wana. Seke mbasa ngo banana ngo ka bino eutene pa mongo. Eute pa biso bo maka mokile esa mapana mongo te. Bo ba catholique lo sako ba yibe pana. Ba mongo bana kindoki te se kindoki ya makase banga basi ba mokato euti pa bino mbasu yede eloko mabe bino mokato. Se bino mabe. Bokato ni. O bi bokato ti. Na lobi mungate mingate. Ah bobenga komoni. Mbasu. Mingate. Bobenga ngoni. Voilà, merci beaucoup ma fan. Vous êtes toujours ambiance émission. Toko koba bebe na bino toko panjaka benteke. Ba ko na biso vous toujours branché mamba ki toko zalia boko sepe. Toko ba moko singa moninga mambo elenge zali awa quoi. Voilà ba fan. Awa tozana la Kawele voilà to na Kawele. Na mabele na yemoko. Na yemoko papa na biso Maréchal Njoli Botamba. Voilà. Tu reparler sur parcours na ye na sur akoloba esika uti aza siko wa patelemeli wapi na si maloba omboka wali. Na uti pinya na village na nga ya Bokoto, naza pinya mili mouta mboka. Na uti pinya na village ya Bokoto na yeko sepelisa ba Kinois pe bana Congo nyonso. Na uti pinya na mboka na nga kombo na ngo Bokoto na uti na Bokoto ville. Na province ya Chuapa. Voilà, merci beaucoup. Outi na village na ya Bokoto ba fani ba kolanda na si ba comprendre ba mongo ba kolanda biso na si ba mboka ngo esike ezali quoi. Voilà papa na sir toro beta be parcours na yo, toro ba moko si ya moninga avant to kota na liziba elisolo anga na yo toko sola boy. Il paraît boza na mo barando yo na papa na yo na mutu na René ne ko ka bola barando boko yo kana mala moté. Donc yo ko toko réclamera makamuna o musique o yangai o yanga kuna o boyo o toko ka cha mo pepe o ko matisa mo pepe na kisasa wa biso to yebi ke za René pour auti pa mabelelisi mais yo o ko loba ke eza yo. Donc total tali ba différentes émissions o ko loba ngo par-ci par là on tolini toujours yo moko mais un peu ko éclaircir ba ko landa biso est-ce que vraiment cha mo pepe o yo ko ningisa mboka e ande yo. Omoninga na lobamba lokuta te. Baba lokuta e yaka na sase mais vérité yaka na escalier ekoma. So lingo e baswe mo pepeza ya ngai tunaka excellence Kilwando akoyebisa yo. Tuna honorable Jacques Nzoli akoyebisa yo. Tuna mama Wivine Moleka akoyebisa yo. Eza ya ngai bwana baza bana. Bonso mwana yibi eloka papa. Osana wana bana baza bana pinda. Ezaka ye moko renete bambu nyama bazali ba shiro bazali ba kometi nkanga bazali ba René Lokwa bazali baza bana ta bano nzamba lubiki azanzambe ya babola jamais toko nani babola kakati te o bakufisa ne baba ofele toki kocha bango nini te mais na roza na randwa bana te wana bana
nayebi bango badiversaire na nga te nayebi bango bana na nga nde na misa ba esobe vie mabele pa bimisi bango mimi moko pa bimisi ba msusu ça fait baza bana na ngai na oki lobaka bana bakoma ba impoli ko marquer mikolo bakulutu yango wana mais ba niveau na nga te. Voilà, merci beaucoup. Obi ke ba niveau na ote ba ba kolanda bozala vraiment moi bo tenir biso rigueur te parce que toza na kati ya mabele na bango to bo mona bana ba kolekaka lekaka to na normal dans la site to ta plateau te que notre tenir place moko boye non to la kati mabele na bango na si bo mona bana ba koleka misu ba kotelema na biso zinga il y a toujours ambiance quoi. Voilà, merci beaucoup papa nga na zaramo moke songi moke okoloba ke bana tango okoloba bana okoloba bana menga amoni Rena parce que betaka yo na ina mabele lisi siko lola komi mwana na est-ce que tant Rena kolanda émission akosepela na yo te nayebi aza mutu akosaka ta alobaka vérité so na bengi ye mwana aza mwana ya solo eza ya lokuta te mpo ntango tozobeta na mabele adversaire ya mabele lisi ezalaki Marichard Njoli Botamba yango omoneke na Roma Roi aza adversaire nanga ezali papa na bango bazalaki babambu nyama ba shiro ba aime sente azali meme yao epa mabele lisi ngai nazalaki Njoli na mopanje na bonyoma jokisa de komana Njoli 8 de mabele lisi ça fait tozalaki deux groupes différents nga na bimisa bana na ngai mais bango baye ko bima na liwa mabele lisi mais nga na bimisi bana na osa fierté bana nga ba osepelisa nga na moko naza viva nazo mane bana nga bazo évoluer net ba isobe ba baby zake ba bolika mpoke na bimisi mya bana ebele mais bango na bango to beteska moko te bango bano benga nga président ba mission nga pe bazo benga mabele lisi pe président mabele tanga kufi ndesko bazaki esika moko bango mo ba yebinde bakabwani mutu na mutu abendo ya yemwa ndambo taka lopanga famille ti wa moni akoki akoluka esidioti. Voilà, merci beaucoup a okoloba ke bala na yo babimi tango yo moko za na bomoy donc ba o bako bima lelo ba René c'est que bango bazaka la moi bazaka na chance te dans mabele liste azalaka donc bazui chance d'autres pas ça merci liwa mabele liste bongo c'est bon liwa mabele liste ne mutu bimisi bango wana bimya sa blague me bakulaka bayebi bo bakulaka bele pe bazo sunga bango na façon ki bano mabele liste atikaki malgré tout babomi boulot po bazo répéter te bazo créer te bazo zelaka kanzoli abimisa nde ba ya men na changer pe rythme moye ba ibaliso ekoza mwa pasi po commission na composer nzembo na memi ngamba moko na studio wana siko yibi mbalo na tikelaki bango mbalo soko yibi ba okanga yo. Voilà, oui, qui va répéter te yango beti li solo tora quelque non ya fara li sola bombe o ko éclaircir ba ko na biso o ko ke no li sola bombe o akoya ki na podium ezalaki ndenge ni panjante ke ba ko na possible comprendre te bango moko ba population bazalaka te c'est souvent na loba population bazalaka bamona po eleka même na 522 giga aza nango eleka même na ba YouTube na bokila Lukondo TV ezali ande wana population ba koyibiso nde bazala ba koyibiso. Donc quand wala collègue na yo azali mwana na te po ya bien na collègue na yo biki azali mwana azali adversaire na yo te même ata mosali ya Nzambe même na église nazo babaze belo ba pasteur babimisa bazali habite wana papa na biso mais basanga musa moko wana droit de naissance ezali malgré tout atokomi na mbongo atozana atoleki papa na bozui makotika la be papa bako changer le moko te moleki ngane na mbongo oleki ngane na bozui mais naza papa na olunga papa te. Ok, c'est bon Renaud kolanda biso nga pe na ibo be songi na koya na micro na ngai na ndako na yo na kotuna o pe moko sermoninga parce que akoloba ke ya yo zali mwana mais yo kuna koloba ke non boza ba bongo ba collègue donc tokoyeba ba collègue toza ba collègue te to samsa moko mais mwana kotika la ka mwana. Voilà, merci beaucoup. Banganga pe ba quartier to mona ba misa ba quartier rebelle mais soka mwana zali ata komi roi ato mati pete ata nini kama reconnaissance yemo onde kono to akoboya kama ate bozaka ne mosala mo akoboya ngote c'est impossible c'est impossible akoboya ndeni bakulaka tu bayebiti tango mabele lisazaka banzembo lokwa benyoma lusenga beta te nzembo bayembela ordre national frakilanga mo colonel respect eza nzembo na ngai mais natikaka ngo mpona ke toza bana mboka natikaka ngo eza banzembo na ngai natikaka ngo mpo toza bana mboka po vie mabele ayimba banzembo wana te tango tozobeta na mabele nga moko nazoyemba yango ça fait nasalaka me bamisi nga nakozwa peut-être sikoyo une semaine eza ebele okomi grand danseuse kaka oyo ebele. Merci beaucoup bayeba kolanda to
ba orchestre tout ba sala wana nyonso to soko leki okozanga 3 musiciens na ngate 2 musiciens na ngate. Merci beaucoup toko ko ba bena liso na biso na to beta so mo moke parcours na yo obandaka ndenge nini pona kokoma pa mabelelisi ezaka ovandaka ka botongo etanio mama ko poto mondo ka la télé mama ko yo wana ko beta na mabelelisi ezaka ndenge mabelelisi azoka wa pazoko na mboka tozoka wana kisasa Kisongi no ebungi nzela nayebisaka ke na bete pa mabele te na leka pete na utaka na ngande na bokoto ville pe na eya wana kisasa yango na ikotokisa mais na mona mabelelisi Voilà, merci beaucoup ma fan ya Nadine Elessé na bino donc toko panjaka ben teke. To beta mama ke lisoya moi musique no ko bimaro beti ya Fachi Beton na si yule bolingi mbongo waka ko luka mbongo. Est-ce que banaka ndenge ni yongo vandika boko sala musique ya Fachi Beton. Okoyemba ele lobi tonga okeno mi pe moto mo. Mama. Yo mwasi lelo soko bomi libala. Ogosani. Amongo soni. Vous fidèle. Bongo fidèle siko mokonjo ya koya ya simaso to kumisi eta kolobani. Mengai na kumisi Fati na yebika opia ngambongo. Ponzembo wana. Poto déjà apesi. Akopesa. Apesa te ndenge ni wana ma. Apesi na note ngana kosaka te. TV za radio te nazolo ba vérité mais akopesa ngai pona embele nzemba kitoko na bimisi misala na ebele bazofinga yo azosala te ni mais apesi nge sengo na province na po so to na Grec Équateur vi na biso ezambandaka lelo mbandaka komi poko komi boye ngba biloko to mona o ba tia nani ba pano partout na mbandaka komona partout leki même et kongala ba makadami ekoti partout ba place ezaki ke puso ekoleka te mais ekomi sko ba makadami ezani pona Fati mais ba konji ba leki pa na biso ebele ba bosa na biso Grec Équateur epinya ba mona biso ko ba nyama lokani mais moluba elelo pomboka na ya moluba te mais aza président ba luba aza président RDC mobim ma reconnaître biso lelo to moni ba robot ekomi na mbandaka ekomi na bwende excellence sikilo anda eza moment présent nani Fati sa Fati ki azui pe ba konjo bazondima ko soutenir ye na vision na ye ba tonga mboka bobo boloka salaka liboso mais lelo ba pese lisu na ngonga Fati andimi o bazo pese pona ko tonga mboka mboka ezo tongama tozaka kala bwende tozaka na stade te mbandaka tozaka na stade te stade ezo tongama siko na mbandaka stade ya bwende kala mingi te ezo sila bongo président bwena norete ata na lemba on a mérité yango il faut na lia yango po na bimiso ya zo sala po ebele bazolo ba facha sela kote naza politicien te mais aza papa nyonso babenga makanga mama benga toujours papa po papa Congo ezali mabela biso tout mais président aye wana ça fait papa na biso nyonso bota papa azo sala on dimate poani yango moni ke na bimisi makambo azo sala na Équateur yango na bimisi yango libanda na nzela na nga loyembo na remercier no azo sala c'est pas kanise linga alongo linga motokiti na ibite na iba. Voilà, merci beaucoup mais na yebiki ozui moi lokasa poko banga mo ba miyibi wana nzela bazalaka moi bakoya kola tonton na nyoyo olobi nini tokutana mo esika tokutana wana pona mo de ozui moi eloko mais okoboya na ibisolo moko eza ndenge nzamba sala ngai ngaswe mutu azosala likamba malamu na lingaka na soutenir ba idée na ye nayembelaka bango banzembo nakasi bazolanda biso Fati na koti studio Jésus Deval die nzamba likolo na futi mbongo ya ngai moko na studio na futi mbongo ya clip ngai moko pona moni azosala il faut na soutenir ba œuvre na ye même le honorable Jekoko tanga za honorable là comme vice gouverneur na yembela ye na banzembo na mbongo na nga moko a reconnaître nga pesinga jip asombela premier musicien ba monga azwa mutu nazwa même libosa ve mabela za vivant akonda nga ngo penya ye penya na contact jip a Cherokee kana mata aluwe nga na matanga na Iveco nazo beta boye pa botolinga micro akoninga no sandra botolinga micro habite au leader na biso kotambola makolo te azui contact ya pesinga ba $600 ya carburant ozomona na yembaka mutu te pona nini te même excellence Gilwando na yembela nzembo mibale ba action azosala nga habite mutabo il faut ko soutenir ye na koti studio na mbongo na nga moko na sa ba clip na mbongo na nga moko soki ya mukolo nzamba ko tout motema te rekopase mwana mobali ona yebike na kozwa mais na sala rango te pona o bien nini te mais na sepelation na sepelika na yo na moni ke eloko mutu azosala eza pona intérêt population ngai njo na za mutu liboso
na ebote na ebayo na ebote na kofuta mbongo na na studio na ke na yembi so pe na mbongo clip na se clip. Voilà, on a reconnaissance et ça c'est bien. Ah, on a une mabele na yo na moni pe kotongaka na si ba kolanda ba ba pe mo eloko tie ko za mo publicité. Kotongaka na ebito kotongaka nini pona moni asi mo réel ko zwa mo ba image parce que kotongaka ah ezali nini idée ngo banaki ndenga nini en tout cas vraiment oza féliciter parce que ko sunga mo a peuple parce que na cadre ya chômage il y a des gens ba travailler na kati eloko ngo donc zo sunga on continue toujours na œuvre ya Fachi Béton et banaki boni pour ça ngo eloko Omoni maman eloko tuninga eza très capital pe to ko lobango. Moni bela population ba fandi ya bandana paka juma ti na izami oba obenga kawele na paka juma ça fait population eza eko sa même commune mobimbi. Mais toza bato tozo contribuer na kati ya gouvernement Fatipo bate belé ba fandi ya ba possibilité même yo pe soko ko katele même ya atonga ko kangote. Mais tous on dit ma bat totongi ango un petit rio bazo futa wana pe ba fandi pe bien bazo tangi sa pe bana mais tous ko bazo ya kobuka so batango bakotia bango wapi c'est normal ndenge bisiko tozo teka na banzela eza normal pour accident mutu ko ya ibomi bato nini c'est normal mais esika mutazola la pongi bozo ya ke bolongola e wana bo mema e wapi pour que no lala wapi bana wana bakoma na balabala obieni o tozo sala ngo. Bien si nous avons soutenir chef de l'État, puis nous soutenir la population. Na place ça va la libanda, bagoi babango biloko, maladi mo pepe koya, mais nous tongana ndenge ya ba poso ba tol bani poto sunga kaka peuple na biso. Mais na sepelinde bakangi miri wana po makambo eza na kati kuna libanda ba konji bazole ka banini e monana te. Eza bien mais avant balongola biso na balukila biso na esika na noto ko fanda po toza bato. Toza bato, toza population na bango pour ça bato bako diriger pe bato te. Yango tusega yango wana to sali yanga même bato bako sala. Ezezo longola kaka chômage. Alinga telema kata moto lichette, aboto la moto téléphone mais soka zozo ata 40,000 par mois. Akobosa na makambo wana. Toza na besoin même ba on Niger za ba ko soutenir biso pe ba tie biso maboko te. Idée oza nango to pesi au place moko ata na Kinkole ata na Maluku ata na wapi sala bato ba ko fanda net ngando na usala. Na kosala yango eza kala mingi te ezosila ba moyen des amours passe mais kala mingi te tozo bundaka na ngolo nzambe ekosila nango. Voilà ya peka kola se bo ki appel ba kolanda biso bato bo na poto bo na posa kosunga papa njoli eyo voilà les artistes tozo tia eza ba DJ ba bando ya ko répétaka bazo beta nini na tie pe mo akuzu bato pe ba bando sala bo ba bando sukola ba dra bazali na hotel te bato bando sala na kati hotel o bando soa mais pour une salle sala raconte et ça gani. Voilà, merci beaucoup ma femme ba kolanda biso na se mo ki ambiance à mosala to ko panja ben teke. Voilà, merci beaucoup na comme ko citer l'émission na ngai na sir na yambi wa libongo moteki mabaya te na yambi wenge monganga te na yambi musicien. Donc to ko tika bo te fo palo la penza nga lingo imba ka mon pepe wana loko beza yo na ngoto ima o po loko za yo e loko za yo mais loko za yo fo ye ma banga nani betela nga ka changa parce que ba kolanda ba ba ke no changa pepe o mukolo na ngonde yo yemba ngo ba ko na pesa na micro na pesa autant yeso komodie amen bote yaka yeto mweko wongole kitanyungu Yemiro wanyolo ndame lukole la wolengo simbela ngeko manyungu benefisi nangeza wapyo kemiro wanyolo ndamo kemiro wasirenenganga kemiro wamameyenga yendo mwe wongole kitanyongwe ikobwe bwana melanga minje meri anyolo ndama mbozaka tolo mino mbemba wa bono na lange munenge bono na lange munenge autolo tana autolo temo sherie votokole mama e votokole yaya e votokole cha tomo wongole kitanyungu kilo pepe desese tio ye bomaka
Ah, ye bomaka. Na imbila sikonde bakulaka badingaka. Yekobwenda tebela bemanga beta menga zamba banyoli ozeluka. Bokulaka jipia sengeta ngi mungo ba me ya jipia na katalondro. Bokatwa moyo baza na mama yebota bota mapasa. Isane luka ngeta ngi mungo wobi merio. Excellence girwano. Yonde mobali ya mama Deborah. Bokata ngaza wataka balanga kondoka beka nyoli onda mozeruke. Balane wonyete mira male mirogeta wexanga kanga manya zekenga nyi babulo. Mokolo nele franke ye kwina na bwanzola ngaza nyolonda mozame luka kwena lokope ngozo lukenzo ibale tebe no bebawa bazama na mingolire lilo lenga ngolenga zezuka manya de media za wapyu nizo mobenga za wapyu egrena ngaza wapyu kwena lokope ngeta kimungu bimela nyolonda mozame luka yacha yono ebo mona momangeta na bawebo lya komela mbulwe takana ona banzimi ya nyamene yogogobo nyorionda mozelu gabawa etwena mozo wa mozimo ngolie mabobeko bobangi manyola nganze tama ibatanga kelengezo meya buli bole moki babanya gomeki bozelu ga modebamba ngana bawane ngangaro komondazo agaza kulabo kanyamae nyorienda tebela be mangeta meye lombuje babotanga nganda botenyema njorionda mozeru gamba wa lola mengeto nangazo ta menga banengaza yeto kondo magabo toko bazeke baba nyori ozeru gawo ibaria komi minge kumena tomolage nyolola mengeto nangazo ta menga banengaza ikoria ngazo bene kuma bangazo no tagizo toke sozeta mama aliye yanga sozeta mama aliye yanga bawanga nene miene nemba wo marija ngeta ngimo wota nyimeria bolenga wino no ngeta na bawe bawo ndakonza mabozo kaningi ngunya iyo cha mama aliye no ngwe kwasanga katatipo kwinanda nyo boke nekae lombutwe bwataka banga kondonga be mimbawa ilongo buzengo nandala zami papa na Mariana za wapyo marijo zivo kwengeta na bawenga na moto etene ngeta na bawe kongeta ngimobo kwangole kitanjo ngali nweko bari abo bango bangako nyolo onda moza meluke bokosa ke bolande lolema bakula kansaki kinyo mo general ronde kane isumeliko. Voilà, merci beaucoup, Bafana. Est-ce que vous allez vous sepeli? Bon, il y a yeme, il y a pandit teke. Bon, il y a boto benge maréchal tendengeni. O kolanda biso bolonga na mwa mokezua. Bolonga pe molima mwa keto. Motoko ma kitoko ba bisinga na ma emiso. Bon, comme maréchal vraiment émérité nango, a mérité nango. Voilà, merci Bafana, il y a poto pourquoi pas en France na kata reine, Doris Dodo, Tantine Abana, mon boss que j'aime au fond de mon cœur, papa Edgar, Kouad, Symphorien, celle contre tous. Roger Itolo, Yaya. Voilà, merci beaucoup, ma fan. Nga ina komna oke na suka déjà na suki. Na mteso roza moi dédicace. Nga na boaka mabanga te. Dédicace na opanza moi. Bakulaka tout. Babi les premiers oui la raté Kolo Likamboye, Omar Richard Njoli Botamba, Kolo Likambo, roi de folklore de Grec Quater. Bazo welela natikela bangota mais simbite poza ya bangote mais nasina ye nazasiko na mabele ya batekena baumbu tokoningisa ngo na nko mabe kozanga toaki otika mutu te babi ekole ikoya nyonso toliaka eutaka na ekolo mais soki opiki te na kokotisa na ekolo totio bien bokulaka ya JP na Londres mwana pota tongo Maman Nikita, apoto mwana no yeyo, ba mama tu, ba mama Paris, nyonso tu ya Pepe Moindo, ba mama Maïcha, ba mama tu, la président de la République Fati Béton, de Nazareth, Moimbi no yeyo, mon gouverneur Bobo Boloko, Bongo Bonankoi, mon gouverneur, Excellence Gilwando, la Pesimbote, na Louison Mbenga, Demidier, Motaso la Nzambe olobini ni pona njolo ntamba motalongoli somage na mboka
Demi-die Louison Mbenga na pesi mboti na fraki Mboyo Bolo Sanga vice-gouverneur Jekoko Mulumba Sosa Mboka Matembela Simandako bazo mona mabime na sima mikolo ba kosepela continue bien na musala na yo wana. Merci beaucoup ma fan donc ngana bino to sa suko boni émission comme na suka